bienvenue chers téléspectateurs de Canal K, une télévision. L'air est à l'émission Sur Terrain. Comme vous le savez, les rendez-vous n'ont jamais manqué. Merci vraiment d'être fidèles sur notre chaîne à travers nos programmes. Comme vous le savez, l'émission Sur Terrain, c'est une émission qui passe en Lingala. Nous sommes aujourd'hui à la commune de Barumbu avec qui nous allons échanger avec l'honorable Emmanuel Kiangebeni, bien sûr, qui va se présenter devant vous lui-même. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a une émission il y a Lingala. Mbote honorable. Mbote maman journaliste. Pour présenter les synonymes que je me présenter, bazali kolanda yo tom super mbali boso ba mona yo ba habité avec honorable Emmanuel Kabo. Honorable Emmanuel, yo mo mi présenter ba imboka o bazolanda yo. Merci beaucoup maman journaliste. La opportunité au Pessingai pour être ba imboka ba ibape koyoka ngai komo na ngai pe koyiba ngai. Komo na ngai Kiangebeni Luviluka Emmanuel. Nazali député provincial ya commune de Barumbu. Mabele oyo esika tozolo excella émission ozali vraiment na kati ya ndako ya Barumbu. Tout à fait. Tozana kati ya ndako ya Barumbu bandeko bandikana ki télévision, nous avons tous compris que Tozana Mabele à Barumbu, donc sur terrain, se déplacer pour tourner l'émission avec l'honorable Emmanuel. Honorable Emmanuel Kiangebeni ni santé non. Santé eza malamu na ngolo nzambe malgré mi pepe kaka ya ba grippe oyo mais nzambe azali au contrôle. Voilà, nzambe yo santé eza malamu. Kimi na kolo ces merci beaucoup nzambe azalo komo. Voilà, amen. To santé netika mission ya religion netika pasteur. Voilà, to wandi ko beta lisolo ya honorable Emmanuel Kiangebeni comme il venait de se présenter. Honorable Kiangebeni, beta son santé politique ya commune na yo. Merci beaucoup. Maman journaliste santé à commune. Tozali malamu soki na lobi malamu parce que soto lamuki totalanaka na bandeko tobenganaka yang malgré il y a un peu quelques zones ya pasi bandeko mosusu pe tozoko bungisa bandeko mosusu na libota mais d'une manière générale tozali malamu. Voilà relation na bana Barumbu ezande. Oui maman journaliste na koloba wana mozo tunanga na se côté ngai moko mais na koloba relation na bana Barumbu ezali malamu mais suko balusi micro na yo et pas bango moko peut-être koyoka pe ba mosusu bakoloba toza malamu ba mosusu pe que non relation eza malamu te wana nde ezali e ya no mutu na mutu akoki kopesa ndenge ye moko azomonela lolengi ni tozo kambela commune na biso ya Barumbu et pas na porte kanga marate na kanga porte te. Si vous n'avez pas ngai, bon, on a peut-être un divulguer secrétaire, mais bah qu'on fonde le porte, na kanga porte était même le chombo ngai kanga marate. D'ailleurs peut-être un peu sur formation, même si ma cause à la plateau na yo, peut-être na ko l'accès loco moko boy. Nazala qui en déplacement na mission de service, na moni de komoko elenge moko ya Barumbu abengi ngai, papa honorable, na sali yo nzemu. Makamuni ochena nzemu na sutuki makamuni ochelinga na nzemu mais maman mifi maman journaliste qui na lakisi yo na yokisi yo morceau wana musical oyo kamaloba mwana mobali bilenge babimisi na nzembo wana oyo ngai na koloba na yebaki bango te mais sima koyoka komona maetozo kosala na nkuku pe peut-être oba monaka basali nzembo na balobi ke papa oya kangaka téléphone te papa oya fongola porte na oh zela oya mbaka batno sa téléphone ta numéro ebito ya mbaka na yo na yambaka mama mais parce que na kozanga pe likebisi eko uta même na numéro onga na yebite très bien azaki ayebinga par exemple aza numéro na ngai abengi ngai ke honorable naza na besoin tout solo là pona makambo etali mboka na biso ya Barumbu mutu na kangeli porte na yamba te même ndenge naza boye sima na kozana kosona na yo na comme on appelle je peux le rappeler na rappeler peut-être ezali kama malonga pona ngai et pour la santé pe ya bana Barumbu. Voilà, c'est bon bandeko bandibozo honorable Kiangebeni akanga téléphone te ayamba pe numéro nyonso. Donc voilà, wanizaye to beta sko lisolo ya assemblée provinciale ya Kinshasa molobeli ya assemblée provinciale ya Kinshasa besoin de vacances parlementaires. Donc vous avez des travaux, des sessions, beaucoup de travaux, des sessions budgétaires, allais-je dire, session budgétaire. Nini ya malonga pour ils allaient la session et purement budgétaire muta koti sakali kambo ya za nango besoin pour la commune aye.
Nini yo salaki pendant la session. Merci beaucoup maman journaliste. Nengo pesinga ingonga eye potena loba on a sengeli koloba na bana barumbu ba o ba pesaki biso manda eye poto kende kolobela o ezali santé ya barumbu to commune na biso ya barumbu na session budgétaire eye o mama na koloba na yo na lobelaki makambo oyo etali par exemple axe na biso na tali ka ba infrastructure na tali par exemple Kasai na lobelaki yango na lobeli susu likambo oyo etali Itaga. C'est vrai misala et ezosalema to esalemaki mais il y avait une certaine léthargie voilà bana ba kobetela ngo c'était na kobakisa susu na nzela ka ya banzela likambo etali ya flambeau surtout que na Phoenix a na bon marché misala ezosalema mais nayebaki kolobela na session na biso budgétaire babemaka ko accélérer misala wana soki koko so ezali tellement tozobana kolobela makambo ya budget bameka mpe ko renforcer budget oyo etali mpona makambo ya banzela en dehors de ça eloko so ya motuya oyo nakokabola na yo mpe na à travers mission na yo mpo ete bana bango mpe bayeba yango makambo assainissement ici ça. Je vois le kirage natoli nzambe parce que eleko yango ezalaki juste na bapluie moko diluvienne eyebaki koleka tomonaki mwa bisika yokoyoko eyebaki kotonda na mai mais tokitaki mpe na teye tomonaki ezalaki nde le long kirage permanent ya bakaniveau na biso ya bagrand collecteur toza na yango mais na ndimi ete na budget oyo vraiment ekozala prise en compte po ete bana barumbu to na bisika mosusu mpe bayeba mpe kosepela na oyo nyonso toyebaki kolobela na nzela budget na biso ya 2023. Voilà budget 2023. Est-ce que à part non on a pas budget de choses qui na ba néo tout les kezalaki kin bopeto na kamina barumbu et ce sont bilan kin bopeto bino de ba député à Kinshasa obi ke kin bopeto to bi na vie pour ça Kinshasa budget bilan est positif ou négatif to ça kana angle ya barumbu. Oui, merci beaucoup maman journaliste. Nayebi que aux autres na côté mais na bik na au côté il y a quand même un pourcentage qui est favorable pour la Kini Bopeto. Ah, na barumbu. Oui. Vous savez marambo zolo ba population barumbu ba Hollande. Zoé bayango malama. Voilà. On voit quand même le service à Kini Bopeto ba sala kamisala. C'est vrai. Et koko za la peine bisika mosusu ezosalema malamu te. Ouais bien. Wana na lobby te keza na 100%. Na lobby boyete maman. Na lobby boyete. Au côté ekozala 60%, moi on a payé bobeti maboko. Ekozala pe 59% bobeti maboko parce que moi on a eu diplôme. Même 55%, surtout que na nzela université, au komona même à partir de 55%, moi on a mosu sa bimi santage. Sans deuxième session accueilli donc ils ont déjà pour moko ya malamu et comme matati likolo ba 70% yango to lobaka distinction mais na yango o makambo itali kini mopeto mama na ngai na monaka même na commune azomona ndenge bandeko baziba kosala misala wana na lobi yango bandeko ba retenir yango malamu na lobi teke nyonso ezali malamu c'est par là ndenge na uti koloba na yo na makamba budget na biso na yebaki ko renforcer sous ko beta sete na likambo oyo etali ya bakirage parce que omoni te tokozoba mbela ya bato mosusu ke non côté mosusu tozindi côté mosusu tozindi et tokita na terrain ezalaki le non kirage soki bandeko bakoki so ko renforcer côté wana na yebi pete ke na yebi ete kini bo peut peut appeler na budget nango peut-être par rapport à ce budget là tokotala lisusu na mikolo koya na mango watotikali na yango soki tokoki pe ko renforcer susu côté wana ekozala malamu po ete mbonga na biso eba kongeli. Voilà, en assemblée provinciale, honorable Emmanuel, vous êtes un simple député. Vous êtes dans la commission Moroté. Merci beaucoup, maman journaliste. Nazali bisonios tous les députés, c'est vrai.
tous allés dans la commission. Mais comme les alliés moko zokotuna mituna, on a la commission environnement et développement durable. Nous allons beau membre de la commission environnement. Voilà, est-ce que vous suivez pas environnement il y a ville qui dit ça. Pour déjà si vous avez la commission environnement, c'est que ville qui dit ça faut c'est au la de la petite. Oui maman. Non, on a carte qui bopet. Voilà. Maman journaliste né autour le baronnier sur la carte qui bopet tout qui t'a dans terrain. Je sais que des fois et cause de la caméra na yote peut-être caméra mutu mususu to les kaka mais n'a pas eu un peu peut-être anticiper pas joyo tous en vacances parlementaires. Ndenge to sola ki na président ngai honorable Mbo que je salue en passant honorable Mbo Kazala mwana kansito yé to sola ki ja programme dans la commission na biso était to ko sala descente totala bisika oyo to occupé ko tala poto lo belango et parce que et to zo to sala pe ba rapport na rapport wana certainement o to ko mona oyo place to moni ezana kokoso du point de vue environnement tu va comme melango bande on a biso na kata assemblée provinciale. Voilà na Barumbu honorable Kengebe na Barumbu ozana Isangate to évoluer aka bon le quoi député karaboye karoyo bengsi base karabaye ubandi ende bandinga msuba za la moi fondation moi ONG moboye et cause la moboko penza ya yo po oye barapenda ko landela ka commune pe à travers bango za na ngote. Merci beaucoup maman journaliste na bi ke olingo ye banioso. La population peut pas y bangai te ngana zo kaka na tuna pona ebisa population o ezali honorable Kengebe ni na terrain. Merci beaucoup maman. Et nazana structure moko to organisation moko boye auto bengi ensemble pour Barombo. Ezande les konzi ya honorable Emmanuel Kengebe. Voilà yangone et memaki biso na ebonga. Ba papa na ba mama na bilenge basangana ki bo moto moko po te ba ko tombola honorable Emmanuel Kengebe ni très bien pour défendre ba intérêt ya commune à Barumbu. Voilà très bien na bana ensemble pour Barumbu yango oui, ensemble pour Barumbu. En tout cas félicitations na bana ensemble pour Barumbu na musala makasi vous allez ko sala pour accompagner honorable Emmanuel Kengebe ni kasi honorable Kengebe ni objectif na bino eza nini ya ensemble. Objectif ensemble ezali côté à la développement na ko resouder bomoko bondeko oyo ezwami oyo koki kozana kati bana ensemble na kati bana Barumbu mobimba donc tozali wana pona yango côté la bon makambo yike oyo etali développement et ko resouder encore nos liens bon évoluer ndeni bon to pona ko pesa ka mwa ndimbola ya organisation na biso tozali na présidium. Après le présidium, nous avons la coordination. Coordination, nous avons l'assemblée. Dans l'assemblée, on a le chef de quartier, le chef de riz, na bande mususu. OK? Et la coordination, eza ba papa na ba maman, ba ye oyo baza na fonction na quatre ensemble pour Barumbu. C'est vrai au Kolobananga pe ba chef de quartier bazali pe na ba fonction mais coordination c'est presque c'est la plaque tournante ya ba activité na biso na nzela ensemble pour Barumbu bangonde bazalaka mingi en contact avec le président ezali ngai président ezali le suppléant c'est ça qui forme le président. Donc ceux qui disent au président de Sangani, tu as mal au bateau qui t'a la coordination, tu bengisi bango, tu kaboli, makanisiwana, ceux qui endimami, tu es dans une assemblée générale, tu bengisi ba chef de quartier, ba chef de riz. Et si manango ba chef de riz, ba chef de quartier ba kitsango à la base. Et tu as une peine à structure, mon tu bengi commission de sages. Na kati kaya ensemble. Na kati ensemble, donc paka oyo nzambe na mikolo oyo tozana yango baleki biso na mbula na mayele bangonde ba former comité de sages bazalaka toujours zinga na biso d'ailleurs même le bizaki na activité bazalaki pe wana keke les sages bazalaki wana po batala lolenge nini tozo kambela masolo toko wana biso placement financièrement bozalaka na moto asunga bino
to bozo vivre kana ba moyen de bord ba oya mike no boto to boza na moto makasi moko za sima na bino ako soutenir honorable Kiangebeni ilongola ensemble pour Barumbu. Oui. Ah makama. Olo barabu moi atamsu moi ya kubata masima simezana. Nayebi ete bakolo baloba boye soko moni mwana soso azuvima na nzungu mama na yazali. Très bien. Mais maman na yazali. Mais maman na ngai po yo baye foza na boanya. Voilà. Foza na boanya. Ndenge na wuti koloba. J'ai la coordination. J'ai le comité de sages. Bangonde bazo vimbisa ngai. Les moyens de bord maman na ngai. Tozalaka pe certainement yo po oleki na ba na association mike. Ouais, nous avons nos cotisations. Nous avons nos cotisations. Même bon ngai moko bo député. J'ai contribué quand même à l'assiette. On a poté mes salariés sur les salema malam. Donc mutu na mutu. Et si quand nous sommes présidium, comité de sages et coordination, na chef de quartier, chef de ripé côté la base, nous avons notre manière pour qu'il va revimbisa nzungu na biso. Voilà nzungu ngo pona ko vimbisa ngo izaka na mwa batunde bazaka na pona ko vimbisa nzungu ngo to cha ezana ngo ya kofunga muno soko ya no kokota na ensemble. Autant monsieur ndebo si bokanga liboke bonge kokana ba membre na bino. Donc la porte est totalement ouverte pour tout le monde au badana Barumbu. Maman nangai, oui, la porte est grandement ouverte. Les gars na lobagango, les tulenga mutuna na ya no. Wala la ki porte ndako. Osko porte ensemble. Voilà, nazo ya pepe sika wana je. Ndenge porte ndako na ngeza ya kofungama. Ndenge pe porte ensemble Barumbu eza kofungama. Yo oye, yango to benga il y a des membres sympathisants, OK, qui peuvent venir marcher ensemble avec nous. L'axi bango ndenge les candidats na lycée lobby ba se conformer to tamboli bango elongo. Siège ezwami api. Siège normalement ezwami awakana Barumbu. OK. Awakana kata Barumbu. Siège ezali banda Barumbu te mama na ngai. Ah donc c'est ça ensemble pour Barumbu. Ezaka na Barumbu. Ezaka na Barumbu. Ils ont été combien de temps déjà depuis Lisanga ngo ekelama? Je crois que nous courons c'est notre 7e année. Hein. Ah mais boye banite, bolimbisa bando ensemble pour Barumbu. Boye banite. Tu banite na ndeni. Ngana yebi binote. Nous sommes pas dit ça on te ba fondation et ba SBL ba ONG. Ma ensemble pour Barumbu te bien ngote. Moi me fikitsa motema. Kitsa motema. Bana Barumbu bolimbisa bando ensemble to solo là. Yoka. Bana Barumbu bazolanda. Baïbi ensemble pour Barumbu. Ah bon. So tamboli Barumbu tuna est-ce qu'on est ensemble pour Barumbu? Nini baza banani basalaka nini bakoyebisa yo. 7 ans to bibisi déjà député. Kobeta maboko te maman na bien que voilà. Musala na. To beta bino maboko bana Barumbu. Merci beaucoup maman. Bibisi député. Voilà, félicitations honorable Emmanuel Kiangebeni na likanisi malamu penza oyo salaki mais likanisi na yo lobby ya Barumbu eza nini? Ayo lobby ya Barumbu eza nini? Bokosuka kaka ya kobimisa député to pe bokozama makanisi mususu. Bien que la bombe, en tout cas, Mamsou a bomba le projet. Oui. Merci beaucoup. Aux gens ba jeune, msuta msuba ba délaissé, msuba si c'est la classe, c'est la famille to botami nango. Ba msuta msuba sala raté, msuta msumo pa tanga pena ndenge ya victoire tanga te, ba formation comment belé. Na ensemble pour Barumbu. Bon procédé renté pour la bon. Merci beaucoup maman pour la motuna. Il y a des projets d'avenir. On moni ko structure nyonso. Ezalaka na projet moko balandelaka. Ndenge na utolo bango na maloba nanga on sisi na bango silisa. Nous sommes là pour le développement, pour renouer nos relations. Relations wana lingo lo bani. Ndenge utolo bake bana musu bazangi kelas. C'est vrai. Nous sommes là pour pesa terre. Nous avons une unité de production mon côté, mais une unité de production ma casse, nous avons awa, surtout fandi, to kanisa kanini, to reçoit pour na bana, Barumbu. Vous avez parlé de délaissés, oui. Ce pas délaissé wana, ngai bomuto, député na tangi kelasi, na tangi premier prix primaire, secondaire, na yena université, ndenge pe nazo ko ba toujours ko tanga. Ceci on a payé ensemble pour nous prenons les enfants ou tout le monde qui a moi na kokoso to ko l'accent de la kelasi
wana nyonso toujours na souci ete lobi barumbu na biso etikala toujours pe ekende toujours liboso ya pe makanisi mosusu tozwaka entraide koyebisanga ke bato nyonso basalaka entraide na bassociation na bisika ndenge na ndenge mais il y a toujours de ces cas sociaux aussi que na nzela ensemble pour barumbu toyebaka mpe korépondre na badésirata wana nyonso wana ezalaka mpona kokolisa bondeko na biso. C'est vrai tosuki kaka ya kotombola député te non wana ezalaka kaka visibilité ya ensemble pour barumbu toyebaki kolakisa yango mpe tozo kosenga to continue toujours kolakisa visibilité wana na maponami oyo koya pour que ensemble pour barumbu ekende toujours liboso so nalobi ensemble pour barumbu ezali nde bana barumbu tozosenga na bana barumbu to continuer pour se soutenir pour être commune à biso kende liboso. Et surtout peut-être aux en attend ba carte électeur profiter aussi le message na bana barumbu pona soné et kosunga pe bien sûr déjà oui c'est vrai ndenge avant na ya ana utoza na réunion na bande ba coordination toujours le bla toujours que makama enrôlement na ko profiter na micro ndenge yo utolo ba yango ba mama na ba papa na bilenge ba na ba yaya ou na ba zu ba carte na bango te les lecteurs ba ki ne ko s'enrôler yango même toujours beta c'était vraiment tout ko s'enrôler ba yike vraiment poté ma pona mikoya ti ba ko pona ba kambi oyo ba sengeli ko kamba commune na biso malamu pe mboka na biso pe malamu na yebi ete na robeta c'était il y a déjà le président qui se pointe à l'horizon pour la 2023 c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, honorable Kangébeni, vous en vacances parlementaires, programme de vacances, ils ont des selon le discours du président, et puis à chaque année, à la qui sont en vacances, il faut quitter le terrain. Merci. Ah, comme déjà février, mars, Kalate, depuis vos vacances, vous quittez le terrain, Balaboni, au précis déjà base, rapport Balaboni, le terrain, c'est qui n'a déjà Balaboni. Maman, mais tu n'as dit que tu n'as yo, les a sonné. C'est vrai. Restitution à la base, c'est toujours ça là. Okay. D'ailleurs, pas plus tard hier, on a qui ça la restitution, la base. Tout ça qui na Kabamba. Ah ouais. Est-ce que vous bengi na ça la publicité. Si ka permet la maison communale na biso, tout ça qui wana bandeko bazalaki wana. Na yebaki ko pesa ko ça la restitution pe ko féliciter Bobilenge ba oyo balekaki na nzela momekano ya ba examen d'état ya édition 2021-2022 tozalaki pe na bango na ba papa oyo ba yebaki ko bango ndeni remercier bango ndeni ni bana wana. Examen d'état ou tcholoba na ndenge ni nous féliciter bon on a comprendre bien. Merci maman Mifi, te remercie qui bango parce que mon beau père de famille, beau éducateur, tout ça là quand on lenge na biso ya ko féliciter bana na biso. Chaque année, tout ça quand mon message wana. OK. Il y a ko lancer ba banderole d'encouragement. Il y a encouragé bana basa l'examen d'état malamu to le kakape na nzela lo sam simana yango ya ko bimisa ba résultat to benga ka subana wana. OK. Ba ela biso ba résultat na bango. Initiative kitoko. Bongo biso ba papa to tala ba résultat na bango malamu et to zwaka soit les 5 premiers, tu vois que les 5 premiers to zu bango les 10 premiers. Par école. Non, na et tout nous comme au bimba ya barumbu. OK. Donc ce sang ici ma coordination sang ici ba résultat nyonso ba tali les 5 premiers. Les 5 premiers to tindi ki bango na université. OK. Siko besoin ki bango déjà lobby. Oui, lobby to soit ki bango baza 20 oyo ensemble pour barumbu ndenge na uti ko loba et bonga oyo fandi singa baba ko zwa 20 candidats
pour te supporter bango na beaucoup c'est kakana na kofuta ba frère wana ensemble pour barombo très bien vraiment ensemble pour barombo ça ya ko féliciter bande ko bana toti ka moi minute muke sardudi mbupati ntumbo l'international ta moi 2 minutes total nanu élément yango au collège John Mabouidi j'ai fini en littéraire. Le message que je peux donner à la population qui nous suit, c'est juste de bosser dur parce que si nous avons eu cette bourse, ce n'est pas parce que nous étions des fainéants, ce n'est pas parce que nous étions restés à la maison maintenant, nous avons bossé dur et nous avons eu le diplôme avec des points élevés. C'est pour cela que nous avons pu avoir cette chance d'avoir des bourses. Ouais, je remercie juste l'honorable, je le remercie parce que ce qu'il a fait, c'est déjà un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de Dieu. Que Dieu lui bénisse, que Dieu lui bénisse encore plus. Et je souhaiterais même qu'il réussisse aux prochaines élections. Congolais nous sommes soutenir honorable pour la œuvre parce que les hommes qui sont à Salarango ceux qui ont apprécié mon capacité au Salarango maintenant ils ont apprécié la possibilité au Salarango à mettre en pratique et ça vraiment une bonne chose peut le Seigneur va encourager peut va faire au sein de la peau n'a pas éviter à vous appeler rival et belé hostilité premièrement, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je remercie aussi l'Éternel de nous d'avoir permis cette rencontre. Et je tiens aussi à remercier notre très cher honorable Emmanuel qui, par sa bonté, a donc décidé de nous soutenir, nous les lauréats de l'année 2021-2022. Vraiment, nous lui remercions vraiment de cet acte en fait. Voilà, chers téléspectateurs, binomoko bomoni bilili na esika ngana loba honorable pas lobi mais bomoni ba image en ndenge talisi bino lolenge pe bana na misatu balobi ba pambo honorable Kenge Beni na oya saleli bango en tout cas papa malamu besengi ko pesa maboko ya nzambe binomo bolani na place ngana beta esuli solo honorable Kenge Beni donc ko koma na suka ya mission na pona mokolale lelo pona le poto biki to beta lisusu problème exactement maman nela qui il paraît commission et qui est na terrain ceux qui aux amam ton di mapena qui est commission qui est na terrain mais mission tena sur l'honorable Kenge Beni total pena si réellement commission environnement et ça musala na samé provincial ya Kinshasa sur terrain ni no goko ba bande ko bolanda yo na kanaki télévision bana barumbu o balinga pa bango mingi et puis ko rato ko pesa un message te to uti ko yamba visite ya papa ou te ko zonga déjà to ambi visite na ye au pesina moi lisona beaucoup c'est Pati tu moye que la chose moi ma honorable beta lisola pape c'est une bénédiction pour nous na habiter o yamba ki akei na ye boye ina ye awa na école Congo démocratique mi pe na vie province à Kinshasa et ça lio boni pe ko yoka ba message ba discours ndengeleki enfin aux gens appeler au un message na bana barumbu pour la fin de ce numéro. Merci beaucoup maman journaliste pour un message à pape. Je crois bien to tangaki yango to landaki j'ai aimé na lingaki na sepelaki na thème na yango tous réconciliés en Jésus-Christ. Très bien, c'est ça. Et Nathalie message au papa yela kibiso biso nyonso tozonga na bondeko tozonga na ba maman na ngai eza une fraternité c'est un message fort et na sepelaki na kolanda malekaki na stade na biso ya Ndolo awa na aérodrome na biso ya Ndolo na monaki même okonza mboka na biso président de la République ko serrer na tango oyo église alobaka ke boboto ezala na bino bandeko bayebaki ko kabola mbote wana e boyokaki même baye o bazalaki na etandolike bamekaki kolanda yango le président a serré le main à ceux qui étaient à côté de lui. Donc avec ça du moins c'est un message fort que le pape ou ayebi kotike la biso et sengo mosusu oyo tondi kati na bana bango mezali nini papa komelaki na barumbu voilà papa tu yambaki na barumbu donc barumbu style commune Beni très bien voilà et ça commune Beni to yambaki awa na ndako na biso barumbu afande na biso tango molai et na ndimi ete papa tiki biso bénédiction na bango yango wana nazoko suki sapete ya koloba na tombeli mobu molamu na population de ya barumbu 2023 ndenge pape ayaki awa
2023 ezala mobu moko ya esengo oyo tokende na maponami na kimia nyonso. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sur Terrain, chers téléspectateurs de Canal Q Télévision. Vous êtes bénis et pas honorable Emmanuel Kenge béni. Tobi ke tozonga la bino liso mikolo misali koyabo simbana lokola moto moko ndenge bolobani na kata lisanga na bino ensemble pour barumbu. Merci honorable Kenge béni na koya na invitation ya Sur Terrain mokolo ya lelo bino pe bandeko oboza ko nda biso les députés provinciaux ou non députés pe ba so bazakana wa terrain à travers vos activités. Nous sommes là disponibles pour vous accompagner. En tout cas, si vous avez besoin de nous, Bobenga Bisso à travers nos numéros ou Isawana devant vos postes télévisés. En tout cas, restez branchés sur Canal Q Télévision, la télé-vérité. Merci.